Kinshasa Brazzaville mbote pe boye malamu na magazine d'actualité na bino Zoom Congo Plus magazine etona ba photo wapi magazine ezo nango vraiment musala ya kobendela bino ba information ya musika na pembeni tofungula ngo na Zoom Flash bipai wapi to sala kabino condensé ya ba information e frappé na semaine na ndenga kosakana te kasi amkola elo la belete zinda zili baku ya kotanga yango pona bino bozo ba détail. Bienvenue na Zoom Flash. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mardi 26 janvier homologue éthiopien Saleh Work Zede kuna na palais de la Nation. Martin Fayulu Madidi azo accusé Jean-Pierre Bemba pe Moïse Katumbi que bazo se détourner na fondamental pe vision ya la muka à travers participation na bango na processus ya création ya gouvernement ya union sacrée de la nation où est approuvé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nanga mususu esengeli boyeba ke ministère public a rendre verdict contre Daniel Ngoyi Mulunda pe selon verdict yango esengeli asala 5 ans 3 ans, puis 2 ans d'emprisonnement, Pambate, Aza poursuivi pour la incitation à la haine, propagation et faux bruit, puis atteinte à l'intégrité du territoire national. Na Oetali Ensemble national et Sengeli Boebake, isoloir est déjà installé pour la examination et la motion de censure contre le premier ministre Sylvestre Ilunga, Ilunkamba, ba isoloir yango, est installé pour la voter, ba loi en fait ya ko sceller sort final ya premier ministre. Namasole Etali présidence de la République et Segel Boebake Guilain Yembonde aza nommé directeur ya cabinet ya chef de l'État pe aza nommé na ordonnance ezalaki rendu public lundi 25 janvier 2021 par Kasongo Mwemba Oazali porte-parole ya chef de l'État Wanande Basangoto Lengela Kipona Bino Bandeko Balandi Mbote. À Zoom Congo Plus, Zoomelage toujours. Équipe rédactionnelle et magazine Zoom Congo Plus est embolaki na 4 coins ya ville province à Kinshasa pour koyeba réaction de la population par rapport à la motion de censure qui livrée à l'intention ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Population ba lobi nini bolanda na élément oza proposé par Moussa Beya. Ceux qui déjà 301 va voter. Ingol ba fulunga o démissionner maman so ngamba. So ngamba o epela. O tika kawana. Temo limboka oye pelatela na kimia songa zakia drona otika na pete papa abandi ko sala banda kala mama na ngabandi ko sala gouvernement tout ça bala su na raso ki professeur su na yisa do bambo ya su pokati do biso ne tata la bande ba zwa bambo do mutu so ko yo dirigé ba biso to ba diplômé déjà to da ba gradué mais nous na pas ta su ko ni ça les gens bati kaye na ebisi la sengi na yete. Mais en tout cas, petit peuple, na sengeli la vie dans l'omba. À l'omba, na vision ya mokonzi ya mboka, o tozana ye, la fati, na vision na ye ya mambo ya union sacrée. À l'omba, kwa tira si union sacrée les gars la kimia. Des bateaux à côté la kimia, nous sommes les gars la kimia. Ilunga comme tel, à ça sali oya sali. Mais et celle là Ilunga comme tel, et c'est ici. Bisoté. Pourquoi? Parce que le gouvernement yende a kosala oyo président yende a accompagné action à président mais y a accompagné action à président tant que était. Par exemple, tout comme un exemple ya oyo obayango basalaki naye na président ya sénat o président ya assemblée oya sekendaki oya mwasi. Bon, basalaki biloko moko oyo c'est pour ça que peuple atam kete. Maman a dit très bien que le président Azali ko bunda pour le peuple, mais bango sikoyo bazaki peut-être contre le peuple, c'est le problème à il comme tel. Azali mabe, mais akende. Normalement, monsieur Lukamba Sokaza citoyen, il faut aller. Au chef de l'État, la vision n'a rien que 2 ans accordé qui bango basale le route nécessairement sur un citoyen dans le bon sens d'abord on a un titre union sur tozo kaza ngo sengi vraiment à long pour libérer cher Joana. Le président de la République a tient mutu dans la vision na yego accompagner tout le monde que oui réellement chef de l'État qui a raison. Lokola aza mukolo aza pepe na vision de la République a cédé na nous pour expérimenter absence na tout le monde est loin de bon, ceux qui basent au côté il faut pas y chef de l'État a ça le rôle de chef de l'État a géré
mais intérêt na bango nyonso ba problème bango nyonso faut battre on a de côté batala pas privilégier cas social et peuple. Bon, surtout ce qu'on est en train de faire quand on a cherché l'union sacrée, on a cherché l'union sacrée pour organiser, pour faire terminer la crise c'est dans le pays, qu'on organise le pays, qu'on mette le pays à l'état des droits. Bon, si cette motion est faite, il aura donc à partir, puisque lui ne peut pas s'entêter devant l'union sacrée, puisque c'est la décision de la population. Le pouvoir appartient à la population, le pouvoir n'appartient pas à Ilunga. Ilunga est Premier ministre, il n'a rien fait. Pendant les 2 ans qu'il a géré, la population est en train de souffrir. Alors si on fait la pétition pour partir, il doit qu'à partir qu'on remplace un autre ministre qui peut diriger le pays. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Na commune Njili précisément na quartier Sekomaf nzela eza ya kobeba makasi pe tindi population balela na bango liboso ya caméra ya Moussabia. Affaire ya balaki na bakon ya baveni ezo frappé toujours na 4 coins ya ville ya Kinshasa, c'est-à-dire que soki otamboli na 24 communes okozangisa na yo te komona laki. Mbaleleki magazine Zoom Congo Plus esalelaki bino zoomelage na oyo etali laki lokola bongolo laki Shaba. Kasi lelo mokolele ya lelo tozo présenter bino laki Sekomaf a na commune ya Njili. Balabala o bozomona na bilili eza route moko très important awa na Njili kasi depuis ebongana laki ba kondi basalaka na bango eloko te. Ba wewa pe ba chauffeur ba nyokwa mawaka makasi na mituka na bango pona koleka awa. Kasi kolela ya peuple e koma nango makelele ya ngungi na mato ya bakondi. Na micro ya Zoom Congo Plus, boyo kandenge population baleli. Toza na quartier 9 côté ya Weza 6 na nzela ya Sekomaf. En tout cas vraiment tozo recruter mingi. Nzela o esali mbula na bambula. Tozo mona bakonzi koleka awa mais bazo sali loko mongote. Dernièrement tozo komona gouverneur ya mboka mobimba. Osepela ki ye moko akota boyal bongisa nzela. Mais tozo mona loko mongote ba camion zo lekate ba moto zo lekate. Ni biso bato ya makolo tozokoloba te bawewa mpe tolobaki c'est-à-dire tozosenga te bamokonzi ya mboka batalela biso likambo oyo nzela oyo ebonga ezali nzela oyo ezomemela biso makambo ebele yango wana nazosenga epai ya gouverneur ya mboka Chantini Nkobila aya vraiment kosunga biso na nzela oyo. Bon, maloba eza belebele mpona nzela oyo eloko esa biso mpasi parce que biso tozo bakongola nzela oyo eza na bénéfice ya makasi mpona gouvernement kwaki. Pourquoi? Parce que sozwi kuti sikomo fe otina suka yana bacarrière ya mabanga na ya bazelu mpo eza capable bakobongisa nzela oyo na facilité. Mais malheureusement nzela oyo ça fait déjà yango bane bebi une année sur la mosala une année 6 mois wana nzela bebi ma promesse kaka ma promesse oui Chantini Nkobila azalaki wana junior le malema bazalaki awa wana ezalaki na ezali kutu libulu mpena mo moke fonction bakomite biso ke dans quelques semaines to dans quelques mois bazwa mpena kobongisa nzela oyo toyambaki bango tobeti maboko totoki kuya pamba makala elekaka awa bafufu ebele mpena nzela moko nayebi te toa mpe na capitale loba na biso ta nzela oyo pene ya boye po esalama ezanga pena combien kozanga biso moko na biso basala biso nzela gouvernement na biso to Chantini Nkobila mosala eza nini tipe wana ayeneka voliaka neka mbongo soboye pena botanga mpona koleka emoneke ekuli kuna pasi bakamion na pasi nasiketoyebite wana capitale tozala province alors province yala mpe boye te boye pena tala pena boye boye ata bino moko donc ndingamolobeyana wati bakonception waka nzela ebanda kala. Bourgmestre ya Njili Papa Chantini Nkobila pe honorable Junior Lembalemba pardon boyokana boluka nanu solution pour na nzela oyo po baimboka balekaka kimia eza normal te en plein 21e siècle boye population balekaka na balaki na bakwa baveni pardon bosela bango moi eloko eyokani. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Na masolo ndembo esengi koyeba ke population bapesi na bango avis na bango par rapport ya évolution ya match ya Léopard ndenge ezokende. Bolanda ba réaction na bango na reportage eza signé Vives Tadila. Donc par rapport au match à l'Obi to sepela na makasi mais eloko bazo sala ezalaka te.
Donc kaka pays na biso ka Congo nde bato na virus na pays muso on va virus ezate eloko wana va mpesi susu mingi mpona bagarde bagole na biso nyonso tomoni gole ata moko te basala etu bazongisa gole bato nyonso bazonga po tobeta match ya jeudi wana azopromettre mais défense na biso eza bien mais attaque vraiment milieu namonaki eloko ezate. Bon, match ya lobi tomonaki lobi eloko esaki kamwa fight moke côté ya nini ya défense. Il faut bon sa défense donc défense wana donc azwa bo baza penza mi côté ya défense atia bango. Mais sinon te baza la courage to pesa ka courage équipe na biso za ka courage bazonga simate po atandenge baza kokotela biso makambo ya ba corona banini wana eza pamba biso toza batu moko to kombo ya Léopard eza kombo moko donc ya va donc tozolinga ndenge wana. Bon ba Léopard surtout masasi wana aza donc mutu moko ba okikotika ete ye moto donc azotia biso banzombo leso azolongola biso nani soki ete mbe donc toza vraiment bato moko ozonga sima et puis lokola ba oyo azwaki premier mi tour wana yake lokola nani gardien na biso il faut basala tout bango basi basali makambo wana test wana eza lokuta gardien wana azonga azwa pa place na ye ezala pe ba défenseur donc bo bazaki na place wana bazonga na ba place na bango mais na ibu na monique ba joueur na biso bazali po basala ki nyonso ba éliminer ba mosusu wana mais bo batikali ba pesi kaka nini équipe kaka makasi match à l'obi natala qui a malgré moi ba défaite ya mukeza ina terrain le pas singara to gagner pour tala Na Zoom Congo Plus, Zoomelage toujours. Toujours na idéologie ya lisu likolo ya lisu magazine Zoom Congo Plus ekitaki kuna na commune ya Njili précisément na quartier Sekomaf kasi population ya parti wana balelaki makasi po courant na mai bayebi yango kuna te bozo ba détail na reportage eza signé Moussa Bea. Local équipe rédactionnelle ya magazine Zoom Congo Plus ezalaka toujours mobilisé pe toujours proche ya population pour na koyeba ndenge ba vivraka ekitaki awa na quartier Sekomaf précisément na Njili kasi eloko kamusi biso makasi population ya koto yo bazalaka na bango na mai ya régie des eaux te courant kutu engayo bosana na yo bayebi na bango snel te na micro ya Zoom Congo Plus boyoka bango moko population ndenge ba déclarer tomi mama ina ngomba banda tongo to banda ko toka mai na ba pompe zake to to ba mena mabulu pona sala misala to ke no bandaku to to ki mai te bo viva ndeni na bana na pompe za na 13 kuna musika fubo ke somba na fubo yeno ngotina sekoto bila sanfa na ibisa ka bakonzi basunga biso bakela biso mai ba bungisa biso makambo etali kuhana mai zake za pasi to sufui nzamba sunga bango pena baza makoki po basunga biso pe Ntuka numéro 19 na avenue Salon na quartier Sekomaf mama nga nazolo bakaka batela biso pompe tane ndenge na onika bakushi na mai mabulu penza mai mabulu microbe makasi fo batela biso nde pompe biso to na posa nde ya pompe awa nde pour ezala te pour délestage le quoi côté na biso koto pour ezate basinga pe ezate fo batela biso courant nazo ebisa bakonzi babongisa mboka ya liboso babongisa na mboka na biso ezala bien tozala bien penza ya mibale batela biso courant totala pe makambo mboka ndenge ezoleka na penza lokola biso koto tokoyeba makambo mboka ndenge eleka na ndenge tokoyeba te parce que ni tozana courant te fo batindela biso courant ya misatu mai fo tozala bien na mai ndenge baninga musu bazana mai biso pe tozala na mai quartier Salongo, mais plus précisément quartier Sekomaf. Maille forage est très potable, attesté par l'INRB. Mieux même que maille à régie des eaux. Quand on a maille à régie des eaux, on va à 1 km. C'est pourquoi tout ça qui demande, on nous a accordé ce forage. Mais le couteau a ezate. Tout ça dans le quartier moko vraiment non urbanisé quoi. Tout ça qui maille, tout ça qui courant. Mais bakonzi to senga on dirait bataka biso kate yango na pe quand même na bo ONG par exemple basungi biso pona mai to ça na forage yo pesa mai moko très potable to kamata mulangi ya pembe to tie mai na biso to tie mai ya régie des eaux en 24 heures ya régie des eaux ça la dépôt or il nous faut au moins près d'1 kilomètre pour na kozwa mai ya potable à régie des eaux. Raison pour laquelle les autres apprécient mal le couple moko ezonyoko la population na kombo ya SNEL na régie des eaux tobeleli tolembi en tout cas bakonza SNEL na régie des eaux pardon bosa la moi eloko pour la population ya Sekomaf ba vivre kimia parce que
kosala ke baza na courant te eza injustice makasi parce que bango pe baza ba citoyen lokola bino baza pe na posa ya ko vivre lokola bato nyonso bakondi ya SNEL na régie des eaux soki bosali mwa eloko population bakosepela na bino eyokani. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Toujours na cadre ya zoomelage au Zoom Congo Plus ezala nango to kitaki kuna na quartier Sekomaf précisément na commune ya Njili pona kotala ba mama pe ba papa o basala kabilanga kuna ndenge ba evoliaka bolanda na reportage eza signé Moussa Bea. Toujours na cadre ya kozimele masolo ya population ndenge ba vivaka nde etindi magazine Zoom Congo Plus ekita awa na Sekomaf moko ya ba quartier minene awa na commune ya Njili kasi to constataki ke ba imboka ya quartier oyo ba vivaka na milona c'est-à-dire ke balamukaka tongo bakotaka bilanga pona kolona bilanga na bango pona koluka ndenge ya kovivre na mabota na bango na sima nango bayaka nango awa na bawenze pona kotekela ba mama o bakenda pe koteka pona kozwa ba bénéfice na micro ya Zoom Congo Plus boyoka baloni bilanga ndenge ba déclarer nakolinga te nakoma kuluna nakoma obotola nakataka te fomena yaka na bilanga na sai musana na zimbo na sai na matinda donc ba o ba sala ne kuluna kya kati mutu boye eza nderere wana eza kozanga makasi misala awa ezebele so awa biso bato zo sala awa tozape ka même na bango biso nyonso toaka ndaye moko mais eloko esa bongo eza kaka effet ya ba drogue to chende yango nde ezangi ebosanisa biso mémoire donc eza ya beba po biso ba difficulté tukutana na tozana ba outillage na osala musala tenesi ba rosoir ba kongo bientôt ça musala yango to apusane pas soutenir biso na musala to sala bo ba jeune ne ba sa ke kuna ba ma été passé ngana bengana mécanicien mais ngai na sala bilanga l'équipe de compagnie to sala compagnie ba futa été bilanga sala ni matembilanga na ko te so be ban 3 ban na ozanga sa minute ba jeune ne ba sa ne bilanga ba musa bilanga eza mbongo bilanga isa mutu no sala bilanga ba président ba sa bilanga ba ministre ba sa bilanga ba ebi le gimi vert so yango donc et produit nzoto makasi lekini ba format to ya kandunda lekini so yo mutu vandaka na yo na bakoya baveni yaya kabelanga ovie tozolia te tala exemple ya kolona yango yo na esika ya kokata bato machette yaka kokata na yo matiti po olo na bilanga po lobi ozala na avenir. Magazine Zoom Congo Plus et ko continue toujours ko zoomele ba misala ya malamu ya ba mama maraîchère ya kotoyo et okani na Zoom Congo Plus zoomelage toujours. Na rubrique na bino conseil de vie mwana mboka excellence makusa o bazo benga les pasteurs de la communication opongisi mate ya nini pona ba kinoa bozo ba détail. Maman boyi voilà yaya kei pona dini orgueil na yo isa mabendeko ndeko tika orgueil na église osambelaka ozali mosala nzambe kozala mosala nzambe elobi te que au clôturer au commis nzambe non au contraire si tu es un serviteur de Dieu c'est que tu es serviteur des autres il faut ça kosolaka bien na bandimi yo mosala nzambe ya charisme boyendeni oh trop charismatique non rappelle-moi après 30 minutes je travaille hein charismatique tin église oh ndeko kitoko te il faut être humble dans la vie il faut être humble il faut collaborer avec tout le monde solisa ata komi secrétaire ya président de la république ya ministre et puis qui sioté au kata ba relation na yo na ba ndeko na yo na ba ami na yo non na répétera eloko yo la vie nous réserve plein de surprises lelo cause à la secrétaire ya ministre mais le peut kozonga à zéro hein? Combien de gens autres, combien de bateaux autres yebi na kati na mukili oyo azalaki boss azalaki mopao azalaki
mutu boye mais lelo sur talier boye azonga mutu simple bande ko via na ba surprise moko vi oyo na bisa yo zamene kaka nde asimbaka biso asimbaka mitema zamene asimbaka biso yenda tambusaka bapa na biso alobi azwaka moto anase atombolie azwi oyo aza likolo akitisi ye moto oyo aza konéglige wana lelo mpo oyo okomi na poste songolo pakala komi komona epamba balangage ezanga ntina keba lobi akoki kozala mpe place yo ozali vie ezali vice versa yebani kofanda kaka na la vie tika orgueil okomi artiste musicien comédien olikana na télévision okomi komona bato nyonso tupamba non koleka na télévision elobi te ke obongi na la vie ou bien vie na oyo ekomi superstar non totika orgueil nayebi te soki nakolobela ndeko moko nayebi te soki nakokonseye ndeko mwasi moko ndeko mobali moko bongisa na entourage na yo zala bien na bato soki oza na kolia lia mo calmement soki oza na oyo ya komela mela calmement kobana kozala na balangage moko secte vis-à-vis na bato oyo bazali na environnement na yo bandeko na ngai mibali bandeko basi non totika orgueil ezali eloko mabe ekwesaka moto mabe mpe soki okwei omona ke okomi inutile na kati ya société zala na langage ya bien baorgueil bazala na langage moko lokola na Zoom Congo Plus zoomelage toujours. Tala ndenge tokomi na suka ba information na biso ya mukula lelo nazaki penza na esengo makasi ya ko présenter yango pour na bino. Tika na pesa merci na équipe technique ba travaillaka au four et au moulin pour na koma na banda kuna bino. Na sima ya caméra Moussa Bea. Na montage Vive c'est-à-dire la oba bengaka mwana suka ya ba leader nde akokumbela ngo avec impact na idéologie to lo bali susunini. Merci na DG Excellence Makusa Excel balobi le pasteur de la communication les grands coachs yonde ozo proche biso poto telema to pesela na compte ya Zoom Congo Plus soki natangi bakombola bango te jamais ba CPA na ngai bango nani Derrick Makanda autrement dit MK mwana ya masina ya solo pe lisusu Silamite kala audio petite sœur propre pourquoi pas na maman Albertine Akati bango tout balandi minene ya magazine Zoom Congo Plus tokomi na suka merci na patience merci na fidélité merci na koyeba ke botonda kana bino meke liboso ba itando ke na bino pona kolanda Zoom Congo Plus kasi ngana bino tokoki kokabwana jamais ça ke tobeta cri de guerre na biso papa benga kana o ma pop cri de guerre et bandit na magazine Zoom Congo Plus ya mosika ekomaka pembeni na Zoom Congo Plus nazozu ozozu toko zoomele bino ba information ti 2021 et okoma na suka ngana bino tokutani susu mbala sima soki Yesu Kristo azongite bye bye.